Mbote na bandeko nyoso bomesana kolanda biso bozalaka branché sur la 3W radio télévision Lisolo. Ezali toujours yabino DSV Diana sur le foot de vous pertal. Moto toujours na kati ya bato. Toye pe togoya. Tozali pe tozalaka kaka. Toye pambate nungu mbutu ekoti na kati na milliers congolaise soit na kati na diaspora mokili ya Congo bambisi bakomi kobima na mai. Pona nini tolobi ke mokili ya Congo bambisi bakomi kobima na mai? Soki yo papa moboti omoni mwana ya quartier mosala na ye kofinga batata ya quartier bayaya ya quartier bino nyonso tu bozalaki to biso nyonso tu tozalaki kosepela na mwana wana kofinga kotala te tozalaki kosepela na mafinga wana bandeko boye bisangai video nini oyo Bokechu premier asala apesi conseil boye bisangai bochango na ligne ba video ya ndeko na biso Bokechu premier nyonso ezalaka mafinga sir mafinga wana ezali lolenge ye abundelaka bitumba na ye na mafinga. Natikala komona bandeko ebele basali ba video te pona kolobela Bokechu kofinga ezali mabe totikala komona ba video te. Lelo ndenge tolobaka chaku libanga 18 chaku mwanoko sekate. Lelo ole même mafinga wana ebalukeli epaya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais tomoni bandeko ebele ba s'encharmer sur Bokechu premier. Ba sali ba video ya menace tokoboma yo tokosala boye. Maintenant tuna bino motuna tango Bokechu premier bazali lit na ezali ya kofinga. Est-ce que bandeko nanga ba congolais to ba congolaise bo bandai ko sala ba video pona koyebisa ndeko Bokechu tika bitumba ya kofinga ezali mabe? Lelo oya fingi oya bino oya biso to telemi to sala ba video ebele menace de mort to kobomaye to kosala bona boy yango bandeko ete ya bino ete ya pebiso soko moni mwana zali kofinga tata moninga kosepela na ete bangwanda bafingama ba Vital Kamerhe bafingama bakengo adondo bafingama bato ebele ba Lambert Mende bafingama mais to mona ba video te. Alors bandeko to sala komba oyo ya ben dividité to sala komba oyo to bundela mboka na biso na ndenge ya bosolo soki to sala komba oyo pona ben dividi eza nde mabe eloko nde na ko reprocher ndeko na ngai Bokechu premier oko oza na droit na yo ya ko critiquer monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais mafinga ezalaka malamu te ndenge pe na koloba Bokechu premier ezali baluba te nde okoki ko s'encharmer sur baluba s'encharmer sur politique ya monsieur Etienne Tshisekedi oyo akei mopanzi mais longola baluba na monoko na yo kofinga baluba nde ezali malamu te mpamba te bamisusu bakoki ko réagir po na tribu na bango luba mais soko critiquer Etienne Tshisekedi politiquement je suis tout à fait d'accord na monsieur Bokechu premier mais ngai banda na yebela Bokechu premier bitumba na ezali ya mafinga na mafinga ba video esala makate alors lokola zaka ko finga alors lelo oyo bomoni ekomi mabe pona kote na bino ete ya bino ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le foot de vous pertal moto toujours na kati ya bato libanga 18 chaku mwanoko sekate bye bye.